C'est le on a oué ranson. C'est le abima pas oué rato abima pas oué raté. Yo mutozaka na woni. C'est le biso tout oué ramta sala biso. Faut à poser du respect et oué ramta sala démarche. Oué kena l'ambassade. Famille na ngai sambongo te. Famille na ngai bemanga poto te. Na ba suna ba moya boye lo kona ndenga na soka ba petionat. Ba kina ngone lo te. Na tamboli moi. Bondo ve toka boy. Na bisi bango. Bazope ba mituka ba komana bandako. Namoni nga wera zongo kesa mobimba. Mena lo ba te ponani. Na boya, na fanini. Pour fin d'hiver. Na tutaki ka pas afia na ngai. Mais respect. Ozomona. Ko asala ki des démarches moko boye et salanga bien. Et le ba mère nga mapate. Te bazong sa mabete. Bazong sa te mona fana na ngani. Mais toi qui venez c'est le lobby abima pas ou raté abimé c'est le salmabe ko sala bongote ba racine ba bomangote so bomi racine ozanga équilibre ata ba vira monde bazana bana mai mususu soko boyi ato daki dajendene au comment tu vas perdre comme référence bato yo bakozana yo bakobanga lem so ata ozaki na mutu boye eko peso pe nzoka nde mutu soko bimaki na musisa wana faut me garder en bien na éviter mutu wana vraiment na éviter c'est le scrum mutu na ngai na éviter vraiment ngana mona moi to na problème mais sina bomango eloko pesa nga kana nde ba petit na wana bakenda kofinga finga nga pam mais étant que camarade na évisa que yeso petit wana bakeba na bango e ba petona na éviter batayelo bakanela nga bango mabe marka uzi ba na kotanga nga ko monede kotanga ba koma batu musute ozo na pato ba jeune besoin benga faire rigolo la peau donc alors so boza na problème te on a ce qu'on peut se porter en danger donc non peut se faire rigolo ni on peut se porter en danger lo nga so na bengi de fois la sur la TV yo na mono yo comprendre on peut se porter en danger oui ngana molekano bango nyoso bendenge te na koleka te mama oleka te frère to solande ke ya fille ya moto voilà na ko benge posa camarade nga mais te ke so na bengi lokola na zo benga nsambe non yingo kumiso donc ngana fere to kozaka to benga naka aloba bena TV eza koleka te ni te eza ke c'est un frère à moi na ebisi yo ke na ko beta concert na ngana village Setemba na bengi mona mai na ngaya invité faire rigola c'est que déjà ya to beta mwanze momoko faire rigola ndimaki yo katika suna bengi kansela boy on a bina benga yo comme ça benga congolais moni mona bino mais ndeza qui Didier Lacoste na we ranson baso la raté mais toyoki yango que Didier Lacoste na we ranson boza na studio bozo préparer featuring moko koto pe bandeko na biso basangani bazo beta dynastie yo koto na we rato yo kike bozo préparer featuring moyo na we ranson omoni na we rato lingolo ba vérité yo na we ranson boza na studio ben na studio te so na fi na ngame to za na studio te projet zalaki mais nane comme exécuté te so que salami ayebi que projet mais toujours c'est là bosola qui déjà donc banda ku poto projet zali toujours tala ndenge e opesa mais pour na boya projet ba master na kosala ngote na boy projet na petite bonne chance et ça ida camarade na ngana souhaiter ngo et que de bien isande ba trois na ngai abom sango apesinga likamanga na selima sana boulot et puis ba bonne chance konde bazawana bon chanteur ya ngana ye ba musuba ba figurant ba tubele bazawana papa ba figurant ba JDT bazawana ba Serge Mabiala bazawana tika beta solo papa beta solo ndenge ni nzembo koleka ngana wera beta solo papa Roger mon affection ma douce gloire c'est toi siko talaka mutoye mbaziko na de la forêt loko siko ba bandele susu yo so ba fo loko la wana yo ba loka yo engi eloko musu me voix te côté fona ngolo ba sute bozela dio yangana de la forêt bozela dio yangana héritier po bo comprendre ngana nani na sele ope boyembi na sele na kata mapasa c'est le scrum ayena nzemo moko sama niveau na yembi
yokantieza babiloko selo apesaki bantabaki mpese jamais babiloko lidi nakosa ye mbidongo ya mystique donc nabiyembeli selo yo na niveau moko donc selo ayebisinga bantabaki mpese bakosaki ye ngabi omoni omo bando comprendre te bantabaki mpese bakosa esele yo na bafitingo osele yo asali na bamisien tikako papa wana ozo biso na code selo ayebisinga bena non vraiment bantabaki mpese akosaki ngai Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokola ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Taya kano. Taya ndroi. Taya kilo wanga. Osui wapi. Dr Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposition. Oh! Pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour faire une benda beauté. Olingi bendo benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso na Elengia Congo TV, chaîne Moko na Katia République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo bomesana kopesa biso confiance na musala o tozali kosala kolukela bino ba actualité pour SCP Sabino nyonso. Merci vraiment na Lionel Assoumane, boss des boss Assoumane, Lionel Assoumane boss des boss na pesio bambote place ozali. Merci P
pe na Karusha Sadik la finlandaise maman sociale merci na Hugo Libanza papa Gucci Oazolanda Biso merci pe na Junior Langue le jeune patron na kati États-Unis là merci na Pati Chekola toujours na kati États-Unis. Mesdames et messieurs, tous ensemble na Didier Lacoste Mvoama muketo nga poto solana nous selon l'actualité ba programme na ya ba concert et puis bouta kolanda déjà chanson kitoko o abimisaki Papi Kapai ezaki déjà chanson moko ezoleka déjà partout na ba plateforme nyonso lelo tozana Didier Lacoste poto sola ensemble na Martin Engi double vitesse à fusée pour SPLSA Romel Mosengo Mobutu SPLSA pe Romel Massafu na kati ya France toza vraiment ensemble na Didier Lacoste merci pe na Chukuma papa na baby oyo azolanda biso donc na telemi otolinga to salango ya fandame to telemano to yamba Didier Lacoste muketonga. Bonjour Didier Lacoste. Engi na sepeli makasi ya to tema sokoto na sepeli makasi po baliboso otalanga na parler et puis na remercier yo po yo za osala boulot bien yo beno yeba ango dans 5 to c'est l'émission pour battre pe na mona ozala mobile mbingo zanga pe ventre po yo landa manga danger na poto merci voilà poto to na king donc to na Martin Engi na parler ay otalanga poto zo que tournage fidèle quoi. Donc, on a remercié le boss Lionel Soumani et puis on a remercié Cédric Lungu, perspective il y a Kini Mobimba Kalate Barozwa. Donc, on a mon kalamu, on a ça salon chaque samedi. On a mon lemba, autre banana lemba les 4. Donc, bah question c'est un et bah moi le belé te mène, c'est pelara yo tango. À tout moment, il y a une image. Merci Didier Lacoste, tous ensemble awa Papi Kapai donc eza et le romona lingi vraiment to baluka pour na contre jour lumière eza vraiment très bien de to zala kipo et c'est peli sabatunyo so pour na qualité image gloire ya que c'est abi gloire to fanda na biso po et ça la bien to zongeli yo fanda Didier Lacoste Papi Kapai vraiment na sepeli na bana kinde ba Papi Kapai depuis na 1 mois. En tout cas, la Coste kolemba promotion te. Merci de comprendre la musique bien. Musique ba wole la ratende on musique ba somba ba vite. Musique za osali kaka ba to sepeli. Donc merci à tout le monde dengue oyambi Papi Kapai et puis je vous remercie et puis nous soutenir ba onyo so artiste et tout ba féliciter ngai na remercier bango makasi. Donc après Papi Kapai fait des logos zoya. Auto que tourner clip psycho. Ah ouais. Merci Didier Lacoste na Kinshasa to éviter au cartonnat bablo rebelle les autres toujours qu'on travaille très bien donc aux équipes menia we ranson lelo oyo tant tout le monde a Didier Lacoste na Kinshasa bat balobi Lacoste ayaka ake azongi poto afandi inane ayeka 1 mois na Kinshasa. Est-ce que vous avez été musique na biso pe ezokita par rapport na yo? Il faut to ba bien depuis 2 ans oyo. Faut to ba bien musique elle qui na mokokoso. Tozongeli na pe confirmati totalati ngana na kin pour mais on a changé de façon à travailler ya kozala pe moni bino ba journaliste pe na monde na bino pe buzobe kota trop valeur abatezo banate ya mona vitaka na ngai mais kina za na kin na kin yo ye lelo brisque kutinga na palais na za na bana monde bengo kutute na mba benga te yo kuto palais na oyo kutinga to sale mission. Mais je suis tellement à la porte, je suis tellement à la porte. Excusez-moi, je suis vérité, vous avez trop dans internet, vous avez sali trop, donc c'est qui ont moins valeur. Donc il y a un monde éviter, mais on va éviter dans un kin. Si on a besoin de solliciter, pour te payer un bon ganga. Famille Zaba, on a talaka, il faut que mon abango, au guide à parler, ma bite à boité, ma coco peut bailler des jeunes à ban, kolandela pour l'éducation lobby na biso donc maintenant za na kini Nous avons une préparation pour un concert pour voyager à Turquie et qui ensemble il fallait Kende mais Tokete Lubumbashi peut Tokete ça qui n'a fait peut-être Bossane Lubumbashi tonga to que les 6 au marché za la qui vite la marche mo za na Lubumbashi tonga to que ne pona mokozi nanga sama lokone na pese mbote ndalobi nanga et comme le 21 décembre toujours là pour ça la marche de santé à l'occasion de ça yango mon toujours betango sous a on a kin les 4. To beta awa donc pour notre tambola communion chaque samedi salongo bandi après salongo to beng ba jeune to kaboli moi musique to kaboli moi verre mais to pesa na ba jeune courage
que chaque samedi to bimaka na coin bimisaka mabele na yo poser te question que biso na poto pe to benga ngoboka poubelle au moins maintenant la cause na kitina poubelle la boaki na soupa semaine ta deux fois pour nani biso na kin na ba cité boulone ezate Kinshasa bopeto bon wana na ebite on peut boire na boule na bino mususu pour Kinshasa bopeto ezala bon wana déjà la ngoya fait la so gentille mais au biso tozo yebisa ba chaîne retrouchons les manches tozo pendant les 4 na lemba donc ba jeune tout on a besoin boula salon à kala on fait songa initiative plus il y a Cédric Lungu donc na PC Mbote donc toujours bandango de samedio ils en ont pour nous postuler pour tu dis que candidat malheureux ndezala qui n'habite sur 2023 elle sous au bandi ba système ba salon on a ba commune boye nani zena penga na suppléant na yaka na Moïse yaka ba mona Moïse le bas vérité Moïse oyengi homme ta polémique Moïse il ça bango vérité c'est lui qui était mon adjoint voilà jeune à ma case de travail fort Moïse. Est-ce que vous voyez ça va tout donc je peux dire il y a eu la réussite de 90%. Donc tu as quitté conquérir as quitté vie bamagui il y a régime aux alaki wana des sali que non tous en sorti mais cette fois-ci on va frapper. On est là. Omoni merci mon suppléant. Omoni prompt dans la biso ba jeune to so ganza boy to zaka na bitumba. Ngana kenanga moko. Donc ça veut dire qu'on s'est postulé, to mobiliser ma maman qui quitte ba yebi. To so bena ba tana biso, net siko to so nga susu po to pesa ba ni po biso siko promesa to zane na ba donateur te. Mbalo yemo jamaka bunda, je sais biso poa, yemo Cédric Lungu, je sais biso poa. Vous allez voir, on aura vraiment des moyens pour de façon que ba maman na biso kuna ba séparato soutenir bango. Et puis il y a biso fait ba que ça l'association les partis politiques té nazo sala na boulke na aider ba peuple na ngai o baza bataki kwiti baza na ba moyen té pour ba konzi ba comme pas na bango ah ba yo critiquer li souté ba lobi o tigi musique o politique papa mutu moko te na Congo na vola ko langa banda papa tabula ya kufa o ma musu ba lo ta musicien mo ta enfant de mona mongonga la coste likabo ya nzambe ezali lokola tondolo katia esobe mbula tombula te ngambula tombula te nakozala kaka mongongo ezaka mais ngai yango outil de travail papa viens nga kutu fatie mosuka wika la kosa bande pecho ya musique don de Dieu voilà don de Dieu voilà on a la vérité don de Dieu donc ngai ya nzambe donc musique na otika te mais sauf que faut ça lisaka neti mo ba contact ezalaka ba côté biso to uta ba ngana za mwana yolo mais na tangi na ikuti ya côté ba parana nga ba uta donc na otika bango te faut soutenir bango ba idio fa ikuti c'est ça. Merci, il faut soutenir Bango. Donc, Elenga Congo TV, tous toujours ensemble. Na Didier Lacoste, tozo kinde yolo, tout le monde appelle Bana yolo, oh balinga Didier Lacoste. Tout quand on a un programme na yo pour na concert, tous qui place wana, Bana Kini, Bana République démocratique du Congo partout dans le monde. Oh balinga Didier Lacoste. Personne n'a programme na yo pour Mikolo babi Didier Lacoste on dirait. Olali mom kende bat bazoloba mais pona nga mona bi ko lali to zaka yo yebi to zaka ngana yo Martin to lingande ko leka so programme ali so programme était no yo leka na lobanini na minute onde to zawo to beta les 4 na lemba o to zoloba les 4 na terrain GD côté ko felom de auto beta vraiment ba beta wana après ngana obeta et ça somme foya jour na bena donc bon mona feu quoi le feu c'est le feu dans loba hier au mona to beti ngo samedi après dimanche to beti na village Chetemba na ndenga VIP dimanche les 5 na village Chetemba les 5 na village Chetemba samedi les 4 toza na lemba donc ce qu'on dit tant programme à matin ndingo yena parler pe pour mettre to beta moko pour na mona na cameraman no ya ba mande floko la rwandais gloire de kesi nga ko tsinga ba rwandais bazo momoka wala bilobela na yo biso artiste. Donc j'allais dire plutôt Didier Lacoste aza mpona bango akotika la kokoyate musique de to sala ka senga to betaka alors tout na matamo malili ya laki je me suis profité pena fana na famille nena siko ma maison nazalanga groupe bezali au grand complet donc rien à dire mama loba wana biso to koka souté
amboloba ngane tinga na loba suni so tikena ngomba porte parole à part on ndeni yom tozana terrain mikolo balobini kasi yango nde tozo continuer ngo merci na Freddy Ndongala irlandais na peso bambote donc Flats Hotel irlandaise les irlandaises chez Freddy Ndongala. Freddy Ndongala nga dit Ridi Ndongala nga dit Ridi à parquet et on a Freddy Ndongala. Ça fait plaisir ba kombo ko kana. Alors Didier Lacoste tous ensemble tous continuer ba programme de Jopesi concert le 4 décembre na terrain à GD na Lemba super et puis le 5 na village Chetemba donc concert ya VIP bana Lemba boya ebele ngana zam de konabino o na bandaki na yolo mais premier parler na ngata na longwe mais na maison mais nazo na Lemba pala vi na ngai na futela ki pa vi na muzito na pesi maman Chantal Mbote donc na kisako bana Lemba baebi déjà terrain na nga on a moni Lemba ngo bolingion mikolo makasi fallait auto beta na Lemba hérité pas bio beta suna fikine kofelo mide abeti na terrain GD yo pe le lobby ozonga na Lemba robeta bolingi Lemba pona ni Didier Lacoste bomona ka faire bino bomona ni fo papa bomona ka yo mo jour wana vraiment Lemba za na ngombo na biso mais boulot ko sala mawana to Lemba bo sepela la niveau mona bo sepela te donc bon mona mena donc fait ya ba fait et puis bo yo mongongo bolinga wa et oui dans les 4 Lemba za esika ba intellectuel Lemba zali ya bana kin biso tout dolingi Lemba pour fikine za wana et puis Jean yemoko le bourgmestre Lemba très cool donc to zaka na simanae donc soka lobito beta net na espace on a bana Lemba pour Lemba za cité ba intellectuel et ça le Lemba et ça le yolo ba kala moana donc ba terrain moko ba bandal donc population a force à la donc mona kin quoi bana kin ba ma tongé tout et ça terrain biso Lemba pe to lingango pour ça fait partie à Kinshasa et puis ba chaîne Lemba na zo ba secteur intellectuel ngana fanda kuna na kisako donc Didier Lacoste surprise ezali na ebike olongwa wenge musique maison mère oumeli ozo cartonné ozo betalelo batebele ba sepelano surtout na voix na yo merci mais ndeza ki Didier Lacoste na we ranson baso la raté mais toyoki yango ke Didier Lacoste na we ranson boza na studio bozo préparer featuring moko koto pe bandeko na biso basangani bazo beta dynastie yo koto na we rato yo kike bozo préparer featuring moyo na we ranson omoninga na we rato lingolo ba vérité yo na we ranson boza na studio ben na studio te so na la fi na nga mais toza na studio te projet zalaki mais nane comme exécuté te so que salami ayebi que projet mais toujours c'est là sola qui donc bana ku poto projet zali toujours tala ndenge et opesa mais pour l'année on a limité ça l'année prochaine les années pour l'année prochaine na héritier de projet zali toujours ça là sur le même projet on a toujours ça au moins 3-4 titres donc après na mission on a mais ça projet na ngai les projet na ngai projet na yo na dynastie Ferrego la benga ba tutolinga to tuna yo moko quand tu les ana benga benga Ferrego la problème te to a besoin benga Ferrego la po to ah non so boza na problème te on a sur nos PC porter ça danger donc non peut ça Ferrego la nini on peut porter ça danger le nga sur la benga de fois la sur la TV yo na mono yo comprendre c'est important ça oui ngana moleka no bango nyoso bende te na koleka te mama oleka te frère to solande ke ya fille ya moto voilà na ko benga poza camarade nga mais ça te ke so na bengi lokola na zo benga nsambe non yo ngo kumiso donc ngana fele to kozaka te to kozaka ti to benga naka aloba bena TV ti eza koleka te nini te eza ke c'est un frère à moi na ebisi yo ke na ko beta concert na nga na village Chetemba na bengi mona mai na nga ya invité Ferrego là c'est que déjà hier ya to beta mwanze momoko Ferrego la ndimaki yo ka tika suna bengi kan sera boya na bina benga yo comme ça benga congolais moni mama na bino donc arane nzambe te c'est mon ami arane nzambe te na valeur na ye nazo bande bino ba journaliste ba bata songi pour ça lokola ngana yo to kozaka te ngana mona moi to na problème mais sina bomango et donc peut sanga kanande ba petit na yo wana ba kenda ko finga nga pam mais étant que camarade na yo ça que yo ça petit wana
bakeba na bango e ba petona na éviter batayelo bakanela bango mabe marka uzi ba nani ba kotanga na ngako monede kotanga bakoma batu musute ozo na pato ba jeune ozo fa ba jeune tout vous comprenez donc na ndenga mabete il faut moi respect ça na lingaka te na bima na idée ya ba responsable non il faut na tika la responsable mais sur la banalité ben je ne comment ça la biso peut pas tout ça battu mais ngana camarade na tona pomte car ba jeune na wana ba finga nga donc vraiment ça fait mal mais boulot des fois est-ce que la dynastie attend à moi soukate tout le monde a pas d'idée la cause c'est pas sali vocal c'est le wana mutu c'est le to so na to jour na pareil azonga vraiment neni et lo mo ali anga quand tu les yalo bagi so direct amoni ngai apesi mbongo na yembeli na ngala pomte ngala bisake pona ba 3 to tika ba 3 to négocier donc ça to likolo to likolo ni ya zo sala projet na e ngala bisake pesa ngala na peso ba 3 nyos so ka mbonga bien mona na kina ngana beteli azui na nzembo na teki yo zo mona ngala kola na ba prix mbongo na batwana ngana prix na nga papa mtasala ba chagrin yo zo ngandeni. Mesdames et messieurs, voilà, tous continuer ensemble. C'est le Scrum. Merci vraiment. Na boutique d'habillement et frotte à mode chez Dadi Lukombo, l'habilleur de luxe na Kati à Lyon. Dadi Lukombo Moutumoro bien, donc bilamba qualité. Na boutique d'habillement et frotte à mode. Tout continuer à dire la cause. Tout ça, même tambola, c'est comme ma talo moroté. Ngana bongo. Etiquette na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makande maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makuya na kama kilo mkusi ça complexe una solinga mezinyo solinga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso
gratuité à 100. Mais pour nous boy projet ba master na rosala ngote. Na rosala ngote. Na rosala ngote na boy projet na pesi bonne chance et ça ida camarade na nga na souhaiter ngo et que ne bien. Zo mon. O moni baza Weston na souhaiter ngo et que ne bien. Donc na ko boma ngo pété na ko lo ba mabe na ngote mais toyo kolto to bongisa nde ba 3 na ngai. Bon sango apesi nga likambo nga na seli masala nga boulot et puis ba bonne chance ponde baza wana bon chanteur ya ngana ye ba musuba ba figurant ba te belé baza wana papa ba figurant ba JDT baza ba Serge Mabiala baza sika beta na beta solo papa beta solo ndenge ni nzembo ko leka ngana wera beta solo papa Roger mon affection ma douce gloire c'est toi. Si vous avez un moteur de la forêt, si vous avez un les os. Ah, il y a un fort, le rôle, il y a un local. Merci, Tozo Kende Presse. Alors, Bazo Benga, Tozo Kende Yolo, là, tout n'aura moi question, Moko Yasuka. Là, tout n'aura question, Moko Yasuka. Balobi Bana Wenge. Boyo kanisa raté toujours ba problème ezara entre tamsusu comme were koti comme nini le loto mona tozo mona te non na bana wengende balongwa mseza ba polémique au mona le loto moni da seleo déjà msusu koto bana wenge musique maison mère critique passé c'est le tantôt koto wera mutabimisa été na ebité message européen ça tango te na comprendre question na c'est le na wera son c'est le abima pa wera to bima pa wera te yo mutozaka na wenge c'est le biso tout wera mtasala biso faut à poser du respect wera mtasala démarche oya kena na ambassade famille na msambongo te famille na ngebe manga poto te na ba suna ba moya boye lo kona ndenga na soka ba petionat ba kina ngone lo te na tamboli moi bondo ve toka bo na bisi bango bazo pe ba mituka ba komona bandako soki bango mo ba ndimanga ka bango soki bango mo ba boyanga nzambe mo yebi ya moninga wera zongo kesa mobimba mena lo ba te ponani na boya na fanini pour fin d'hiver na toki ka pas afie na ngai mais respect Ozomona. Pour à cela que des démarches moroboye et salanga bien. Et le ba mère nga mapat. Te bazong ça mabete. Bazong ça raté. On a fana ngani. Mais to ki bena c'est le lobby abima pa we raté, abimé c'est le salmabe, c'est le salmabe. Ko sala bongote. Ko sala bongote, ba racine ba boma ngote. So bomi racine ozanga disons comment dirais-je? Ozanga mtamalele, ozanga ni nzete côté de matin sans racine. Attends les lots de ma faire et on est équilibré. Attends va faire mon débasana. Bana mai mususu. Soko boye. Attends daki d'agenda. Au comment tu vas perdre comme référence. Bato yo ba kozana yo ba obanga lem so attends ozaki na mutu boye. Eko peso pe. Nzoka nde mutu soko bimaki na musisa wana. Faut me garder en bien. Musique, c'est comme. Il y a bien le bica la vérité, place abîmée là, pour critiquer et pas pire Roger, bazo critiquer. Il y a le bica. Na bakimpi na emo ah. Na ebité mutu wana vraiment na ebité. C'est le scrum. Mutu na ngai, na ebité vraiment. Na bien ngote mission, yo comme tu na ba polémique. Bo sala ga yo na ye. Rwandais, ba sala ga yo na ye. Yo les kessé. Obi Rwanda fo longa mande fo ya. Papa, voilà réalisateur Marcus. Comment est la gloire? Gloire Diakes. Ah, mbota tourna l'éléphant. Mazana mbunzu na mande fa ba Rwandais papa. Merci. Donc Didier Lacoste a pris conseil pour c'est le Oscar. Ah, c'est le mboka wenge za stade d'esprit papa. J'ai d'esprit za na kati wana. Soza makasi te papa ko c'est le muka. Faut que na malembe. Mboka bateti. Wenge zande bala mboka bana na bana mboka bateti donc faut que no malembe c'est le kobebisa te moni ba ku oyo ngana yebi an ke na malembe yo mutu na ngai c'est le que no malembe. Merci mesdames et messieurs, voilà tous ensemble na Didier Lacoste on va quitter yo tala maratrot le boss bon no liste John Chako, l'intello,
na peso bambote na Djoboul John Chako Lentelo. Merci na Fabiola Madidi, merci pe na Katanga donc Gaël Katanga na niveau de France bambote na yo Chukuma papa na baby, merci na Romel Mosengo Mobutu, merci vraiment na Junior Lang le jeune patron, merci na Hugo Libanza papa Gucci Oiseau Talabiso, merci na Karisha Sadik la finlandaise Didier Lacoste tozana. Ah, obi na ebikuté lo na holoba. Donc on a fait ça masala na bise de Cosmo Kokombote, ministre Mazenga Mukanzu vient na Didier Omo. Honorable Lupungu passé mabila ka songo masala nga. Très puissant. Petit na ngajise lemba ba voiture belé. Papi Kapai, patron des patrons. Dadi ma bibi Izimu Kassan États-Unis basé belé. Papa Jean Soumani, les responsables du panorama. Papa na Lionel. D'abord salité Joël Tibangu le boss de boss, les tout puissants wa Jenny Kabasu. Petit Rodilo son a papillé dans la loi, on a mobilisé pour la monde Mikolo Bolali. Afrique Service Express de Malonga, Mathieu 7. Yenne Moutosa, Nemagambo, Petit. Bolinga te. Nana sous-sol. Mais on a un visa. Saute de Mebeta. On a un concert. Le 9, on a Paris. Patrick Baraka, Rivon, Billy Maké, la masse à Lubumbashi. C'est belé. Bon. Talagaya Likatundu, voisin. Donc, on a évité Masterly, donc, Bobo Ketchou. C'est belé, Mambo Massi à restaurant Galaxy. Nous avons qui va la mystique à former au restaurant Galaxy à Paris, au Bervilliers. Pour y aller à Maradanger. Et vous savez, ce bon, tout ce qui a été dans le roman pour essayer de faire ça, cher Sadi qui l'a fait l'andaise. Mignon Moupini. Vous êtes à Ah! Papa, au Monigo. Et là, on me voit. Côté vous n'avez pas le soutien. Vous avez Dio, Yangana de la forêt. Vous avez Dio, Yangana héritier. Pour comprendre Yangana Nani. C'est le Bohemi. C'est le scrum. C'est le scrum. Il y a un moment sama. Niveau na yembi. C'est la PC qui va tabac PC. Jamais. Babyloro dit la cause yembi donc il y a mystique. Donc na bien belissé le na niveau moko donc c'est le FC nga bantaba kimpese ba kosa ki ya ngabe omoni omo bando comprendre te bataba kimpese ba kosa c'est le na ba fitting on c'est le asali na ba mission tika ko papa wala zo sur la code c'est le FC nga bana non vraiment taba kimpese kosa ngai c'est le romo et le romo qui ko bantaba kimpese ba kosa c'est na ba fitting ba sala ki il se ko c'est le fitting suna c'est le habita bakipesa yembeleke mabe akokosa yeba nini ya solo ngabanta bango baza kombe po sai ba fiti papa nini nzebo ni aselo yaki nini devs de mukalinga café tsentimanga patron de patron akokatana te pembeni ya ye moko Patrick Sekedi na ya Christian bambota tro bavina ngai Patrick Masana nga solo ngomona ye omoni osepela nangi naloba nini olinze moni elo nini yango yo mtapole mi ya kala te lelo yo utawa pengo nalinga so suma mbote yo ka olobi meka ngo benga nga batu balobi wa la finlandaise Karisha Sadik Didier Lacoste olukela nga ba problème yeyo na fani na nga na lobima matengo ndoki petio na vite so na mani bondo Bible rose belé Babylone na yebi biso zo beta dans le téléphone to kango ba pas sentir ba Igor Libanza papa Gucci ba Junior Lange Arsène Kingo peso bima donc Babylone rose belé zo bima boko sepela donc na yeba te na mani John Chako Lentelo au monde Didier Lacoste na komi na suka bimelanga tana ndoto olobelanga Lionel na Soumanie bakutaka na Didier Lacoste officiel s'abonner na YouTube basoma na téléchargement na lela bino fort engi tokena merci vraiment bo s'abonner pe na MK na musique artiste et musicien congolais oyo azana niveau ya poto donc MK na abete chanson na vraiment ezo cartonné ezanini donc to soutenir vraiment MK na az artiste et musicien ya mboka na biso azo beta vraiment na niveau libanda donc beaucoup ta so boni bolanda ba chanson na beaucoup na MK na musique bo s'abonner botala boko kapinda banzembo bien merci vraiment na batunyo so Freddy Ndonga la Hurlandeux
patron de patrons balobi Flats ezaka moko Flats Hotel les Irlandais na Kitambo na Vélodrome na arrêt Chanik chez Freddy Ndonga la Irlandais tous ala vraiment na bato ba uta ba poto boya bozana Flats na qualité de kuna merci penda na batunyo so bozolanda biso balobi Dadi Lukombo le jeune patron boutique d'habillement et frotte à mode l'habilleur de luxe na kati Lyon kuna pe qualité bilamba pour na artistes musiciens artistes comédiens politiciens stars nyonso il y a partout dans le monde beaucoup indépendant na boutique d'habillement et frotte à mode na Lyon chez Dadi Lukombo l'habilleur de luxe bozala branché na Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée ensemble na gloire de c'est merci na Trisimbelenga Pro merci pe na Glody de Soukala mignon tozo continuer toujours kolukela bino actualité poto larsabino e sepelisa babone nyonso ya Elenga Congo TV Gaël Katanga na Katsa France bambote na yo bambote no place aux Ali balobi Ris Bitumba na Katsa Angola na Luanda na yokaki libanga no héritier watana babwaka ki Ris Bitumba bambote no pe place aux na Pesio balobi Junior Langue toujours Martin Engi double vitesse à fusée